est-ce que vous avez encore des terres agricoles? Il y a côté Kezali Kaka. Est-ce que beaucoup de dans l'usage résidentiel, les alliés un peu mais qu'un peu côté les Samakamona Nyoso. Côté Ka, n'est aussi limité. Parce que côté Ka, batozo te que la babele tozo yeba bangoti. Infiltrer bazo côté d'amboka concernant côté que la baba ya babele. Alors c'est vaut mieux ce qu'on ko louer pananga. Dès la louer sur babele. Mais côté Ka boye ça les sous-souti. OK, côté Ka wana côté Ka hectare des ali sous-souti. Des ali sous-souti. Location ça va. Location conditions est-ce qu'on est? Condition après une année. Après une année, nous avons dit après la montée à Boni. Bon, c'est le cas où c'est le cas de Boyokana. Et pour ce qui concerne les terrains à résidence résidentielle. Ezali. Oui, Ezali. Oui, Ezali. Bah, prix ezo qui est Boni. Bon, ah ouais, tu facile là. Nous ça, tu as la banda kasamo le tiawa. Tu pas me 2000 à discuter. D'accord. Voilà un message à chef et moi à lobby. Alors, est-ce qu'il y a un message au Rolanda pour lancer Nabande Kunayo Oyo Bazolando à travers le monde de la fantastique info télévision? Bon, message à Souka à lobby boy. Kota coutume, l'État bongisa. A bongisa, ils sont coutume d'abord. Parce que Moutoloko langa sur la salaire. Moi, on a cédé ma belle et Zati. Pourtant, on a su salaire. 10% n'a pas si la famille n'a pas. Oui, tu as dit que tu as su. Et comme on a qui bouti d'Anthony Robert, chef coutumier, chef de clan, village Mvulu, clan Zinga. Là où Ebalia wa Ebimati Nanini na quartier 6 Nanji. OK. Nous allons Bini Bansanda, Wikimpungi Badingi Dingi tina quartier 6 Nanji. Pour un Congo prospère, un grand succès, rejoignez-nous, ensemble construisons l'avenir vert de notre nation. Le vrai changement de la RDC passera par l'agribusiness. N'oubliez pas de vous abonner, vous, gratuitement. Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci. Voilà, très chers abonnés de Fantastique Info Télévision, Mbote Nabino, tous la découverte de Rossel Sabino Liloyo, na moko ba village historique à Wanakatia, province ya Congo central. Tous ali bon na village nini papa? Village Mvulu. Vous? Mvululu. Vululu, comment on a? Eli. Papa Eli, bonne santé. Santé kitoko papa. Osali mula boni ko koma na kasha na kati ya village ya Vululu. Na 4 mois na kokisi inani. Na 4 mois ko kokisa inani. Ah. Wawa, utaki wapi po koma ki andengeni? Utaki sant. Utaki sant. Simandela longo kisana yi a. Ah. Alors vieux les kandeni na kati ya Vululu awa. Ningi no mona ki yango par rapport d'abord au comparer na kisantu na awa ezaki ndengeni. Ah eli kana malamu. Eli kananga. Malamu. Eli kamalamu, mais vieux comment tu peux comparer mboka kisantu na mboka Vululu? Na kitoko ya kovanda kamnyo to kisantu leki me ato kovanda kaka po tozande ana minitio. Uzana minitio. Mais par rapport à Nzela oyo ba biko mega pe ko betelo li solo histoire par exemple Nzela oyo ekei wapi, kozali wapi tout ça. E bandi awe ke le jour leki sanda tinjil. Tinjil. Wow, donc Nzela wazo ba ke robimati na aéroport yango. Ah. OK, vous avez un message de faire pour le bandeko. Alors de partout dans les fantastique info télévision, bah vous avez besoin de faire investir. Quelles sont des choses bakambo ni ya malamba pour investir à pour mboka ya Vululu et mi rotombola et tout moment lisou davantage. Ah. Et là on y omoni ya malamu a bandeko ba ko sala pour mboka tout moment. Ba ko tsesoka courant. Ba ko tara courant. Voilà, merci pour vous avez bandeko mususu ba vandi na kati ya mboka wa. Ko mi recevoir na bango ndenge nini makambo ezali ko tambola mbote ndeko mbote papa ah bonne santé santé kitoko papa kombo nani kombo Simon papa Simon yo salimbula boni na kati ya mboka ya Vululu bon presque na une année déjà ikokina mandabo. OK to tambola to kitaka na biso na yo to tambolaka to sololaka on a retalisa un peu balandi ya fantastique info environnement ya kitoko ya kimia mopepezo le tout moment OK na kati ya Vululu. Alors, oyaki on a l'occasion nini papa? Bon, biso to utaki mbanza ngongo to yaki hapo na projet ya tomate. Yango to salaga awa na mboka ya Mvululu.
Wow, vous pour le projet il y a tomate. On a besoin la pour la bino mon koto. Exana ba bandeko oyo ba mika un peu ko financer projet. Bon, awa toyaki papa mutamia mabiso awa na mboka ya Mpangala kuna na kati. Aya presa tomoni na mboka kuna na kati vike tozana bana batangaka. Ale yango tobimaki awa yango siko tozalaka tamoko tokoti tamoko tozana biso na terre awa. Alors production ya tomate bazo sa les oleka ndenge nini? Bon. Production ezoleka nango malamu par rapport ya ba milliers na ndenge biso tozalaka na Mbanza Ngungu koto pe mabele. Bon, eza ndenge moko tena oya biso kati na mboka ya Mbanza Ngungu. Mais à part ça production eza nango malamu. Bon, ba soutenir ka ezalaka po na minute odo ezo senga po ba jeune koto bango na ba projet wana ba yebi yango nanu te. Mais tozo senga kaka soki ki mutu moko ya malamu monani akoki ko ya ko soutenir biso pe na ba produit na ba biloko mususu ba pompi ba engrais ba insecticide ekozala pe malamu pona mboka mvululu pe etombama. Voilà, ngana mono na mai moko ya vert eza nini osimi na loboko. Oyo eza foliaire. Oyo foliaire oyo to sangsaka na pompe to tiaka na pompe pona ko pomper tomate. D'accord, na moni ozana ndeko nya ki déjà na pesa yepe atambote. Ezala malamu quoi, ezala malamu yako mona yepe ko pesa yemote parce que bozali na ye. Awa nde boza ko kende. Donc papa mbote na yo. Mbote. To monyo na musika oza na ndeko Simon. Oui. Oza na ndeko Simon wa yango to lingi to solo na ndeko Simon to mona ki pe ko zala intéressant ko pesa ope mbote. Kombo nani? Ay kombo Jansi. Papa Jansi. Oui. Papa Jansi osali mbula bonya na kati ya Mvululu. Au deuxième année au toke. Voilà, yo yaki pe na occasion nini okoma na kati ya Mvululu wa. Olati pe fachi président, ah ça c'est bien. To yaki na projet ka ya ndenge ndeko cholo ba ya projet ba tomate. To ya père mema bisawa. Na ba kama ba projet ba tomate. Ba pimado ba aubergine on to sala. Mais vous évoluez pas bien. Bon, ils ont polio na malé. Vous arrivez à récolter par exemple combien de tonnes, combien de kilos pour quantité ni bino bo meka quoi. Kobimisaka ils arani par trimestre, ils arani par mois, ils arani par. Oui, ça la dès na ba décembre tu vas kobimisa pe ba 20 bacs, 30 bacs. On a décembre. Wow. Le moment ni ya malamu za rolo na tomate. Au moment malamu ça à partir du 9e mois, 10e mois, 11e mois, 12e mois. Janvier elanga siko ande mai za me mabela apone elanga papa mabela Mbanza Ngungu. Osopela no mai libande moto pompe nde. Sumina minute moto pompe na tous yango. Wow. Mais est-ce que vous avez un message un peu à lancer na d'abord l'autorité à Mboka, misu ba koma karaté, misu de koma hôtel Sabon, mais nous sur place par rapport il y a un indice de développement lié par exemple dans le ministère il y a développement rural, ministère il y a l'agriculture, il y a sur place message nous copé Sabango, mais ba hôtel image en direct qui est fantastique info télévision. Message peu ko sangate po ndenga ndeko tsol ba mboko nde ba jeune bazavement na ba lamuki tena makambetali ba projet makambetali ba bakolo na voix même ba manyoko bazavi mate bango bazana nona mingi na makambetali makala biso nde to yaki boye ba misusu bazomeka kokota mais ba mona kaka mais soki ndeti ba konzi ba ye je crois que nde tozomona ba misusu bazotunisa biso déjà nebike ba bezane beleza bazana posa fa ba tia mtu mais ba mona ndeti ka mais bazali na moi vision na mais soki mais vie nini ah bozo vivre nini. Oui, bon, tu as vu l'école les alliés, les alliés. L'école les alliés, les alliés. Vivre, tu as tout ça. Malgré que les produits marchal, ils ont moins cher pour avoir ma salon bazar mais mingi. Ils ont un peu cher à main. Petit à petit, tout ça évolue. C'est-à-dire, ils ont encore une opportunité de le faire parce que tu es au salaire. Donc, c'est-à-dire, tu es bien.
po bango bamona mwa bandunda wana batomate bapimadu ntango moko ntango bozobimisa yango bango bazokama po nini bango awa basalaka yango te soki toyaki na mwa vision wana bamisusu mpe baza mpe bazotimbela yaki vision yango tomona toyebi yango ezalaka bien mais fose ezali faye batia motu mais possibilité vraiment eza te ozomonaki bazokoinsite fiki bayebiki mwa tomate esengaka mwa dépense mwa bapima banani baesenga fo mwa baboite ya bapimadu ya batomate ya baaubergine siko biloko wana fiki ebandela eza te mwa incitation yango ezozalaka pa bagene. Voilà, merci beaucoup papa na sepeli un peu bokende mosala na ozabino otante topesi mpe président na biso Fachi président mbote nesika azotala biso elongo na équipe na ye mobimba président omoni toza partout komona elongi na yo population ezoloba kote oyo message ekomela yo ekozala vraiment malamu. Merci. Voilà, balandi ya Fantastique Info Télévision tozo continuer un peu découverte maleme awa na village ya Vululu oyo ezali à quelques kilomètres soki otraverse kaka péage ya Kasangulu soki otraverse yango okomona un peu ndenge nini ezali tozomona bamama bazoleka nayebi te soki amemi nini tomeka mpe kotuna quelques questions ya koyeba ndenge nini vie ezali kote oyo na kati ya mboka ya Vilizo. Mbote mama. Mbote papa. Yesu balandi ya Fantastique Info azotala mokili mobimba obengami na kombo ya nani? Nzuzi. Mama Nzuzi ozali pasa? Ok. Topesi mpe lipasa na Mbote. Merci. Alors tolingi un peu meka kokomantele biso awa ozwani awa na mboka Vululu osali mbula boni bando ya avant kotuna batek 2010. Na 2010 oyaki na occasion nini kokoma na Vululu awa? Nayaki tona ofana te kaka mama kuluta azalaki awa donc toya awa mama awa. Boutaka mboka nini? Tona ofana boye na Mbanza Mboma. Na Mbanza Mboma. Alors nalingi un peu meka kokomante ndenge nini ozomona vie awa na Vululu biloko nini ya malamu ezali oyo tokoki kotombola yango lisusu biloko nini oyo ekozala malamu mingi te oyo ekoki kosenga kobongisa bakonzi ya mboka bazotala yo na nzela ya Fantastique Info Télévision. Ndeti biso ana Vululu misala ezali biso bamisala biso batobelaka bilanga nde tokeba bilanga boye oke osali mwa bilanga na yo manyoko ndenge ezokola obuki pondu na yo mo manyoko ozotya na mai yango ezosunga biso ka ana Vululu. Voilà, manyoko sikoyo olonaka quantité nini par exemple? Olona manyoko ata mo etandi moko ezwi kaka ata kota ba 50 si 30. Mais est-ce que vous avez un message un peu particulier au cours profiter à travers notre chaîne Fantastique Info Télévision? Il y a relancé na ba konzi mboka na ba air de fond na ba ndeko nyonso bazara na bolingo ya Congo, surtout na Congo central ya. Parce que balobi nanga kenzela oyo ezali nzela mai elaka oyo soki ekei ndenge ekei boye ezokimati na prison ya Luzumu après qu'on continue Tisanda et retourner même dans l'aéroport. Donc la monnaie un peu que il y a l'avenir ezali koto yo. Mais yo vous allez sur place un message ni ko lancer na ba konzamboka bandaki sa bandeko atala mina charge ya développement rural ou atala mina kambo ya agriculture ou atala mina kambo ya infrastructure nini okoki koloba na bango bazola na nzela ya Fantastique Info ndeti biso na mboko toza na passe na ndeni po biloko biso mo tozo sala omona oke obali ntsakula bantsaba omona osali mo mopiku na munene ya pondu me biso abiloko na biso emataka to omona ka 500 babiloko mosusu tozomona mo eloko oke kosomba biloko ezomata me biso emataka te ezalaka na prix wana 500 so po buki bongo osutuka mpe oyo koteka basomi na bango te ekeka bongo bwaki me ozomona passe na mosala tosala Alors là c'est vraiment touchant. Ndeti nzela a Luzumu o ezomona ka mwa bien koto soko pousa na liboso kuna ndeti nzela mo bakonzi balekaka te mabulu bakamine ezokweya kuna liboso donc nzela eza kutwitoko te. Mbula soke bieti boye passe. Ya justice ayaki kota la prison ya Luzumu ayaki na nzela ote. Balekaka na bango bo eno somona bakonzi bazoleka me bakipaka nzela ote. So kena liboso kuna na bino mo na mota ba mona passe mituko kosutaka ko kamine ko kuna libulu pene ya munene donc nzeleza ka mo prince basalaka na aka ko mona sukeli sikana kuna no so liboso za passe soki mbule beti mituko ezoleka te. Voilà, merci beaucoup maman Nzuzi. Message na yo et komeli ba konzi mboka tozo continuer mamokolo malamu. Merci. Voilà, très chers abonnés de Fantastique Info Télévision bandeko ya ministère ya développement rural bino bana la malili biso sur le terrain pour nous sabino biloko nini bodi ko sala o ezali pour nous le développement na biso pour nous repesa pe ko valoriser ministère na bino o bozana ngwana ko zala vraiment malamu mingi pour na ya komeka pe ko talisa yango pour na kotombola mboka na biso la République démocratique du Congo. Voilà.
ndenge tebisa bino tozo continuer kolobelela awa na route ya prison ya Luzumu tozali na mboka ya Mvululu. Alors on a l'honneur et le privilège ya kozala na yemoko le 00 ya mboka chef mbote na yo mbote papa bande kono ba congolaise na ba congolais ba otala de partout balingi ba yeba kombo na yo nani pe ozali nani. C'est vrai vous continuez de lobby déjà. Merci. Kombo na ngaki boti Anthony Robert. Chef coutumier, chef de clan, village Mvululu, clan Zinga. Ok, chef, le fantastique info télévision, na cadre ya ba mission et tellement développement rural, to kitaki awa na mboka na yo ya Vululu, ya kotali c'est un peu makamboni les oleka awa ya malamu, nani ni ya mabeo esengeli bandeko oyo bazali na ministère ya développement rural, ministère ya agriculture, teo ba ministère est tellement moyenzela ko bongisa. Yango to nito yoko yoka yomoko ozali numéro 1 ya mboka. Merci beaucoup. Matondo mingi. D'abord au Sengana merci na président de la République. Président Fatih Beton. Yende mkonzi na biso numéro 1 mtata musabiso. Toko sepela mingi pour le développement pour la banzela na d'abord. Banzela yango ne ko faciliter biso. Que mboka ibonga i développer. Net ana temi na mboka na ngai nzele za mabe. Esa malamu te mais puisque ezali nzela ekoko zo banda wa tinji brasserie. Mais jusqu'à présent activité moko ezo salamate. Alors, tout ça la route moko ya pamba. Banda matade ti Kinshasa. Alors, ils ont eu la biso passe. OK, ne boy côté d'embouteillage. 2 heures de temps, 3 heures de temps. Alors, ceux qui vont libérer biso c'est là où il y a moko bimiti na njiri brasserie na ko sepela makasi. Puisque tout ça na posane mboka ebonga. Toke liboso. Voilà, Bokende Liboso et le chef Miboti. Ah, on a 4 villages Vululu. On a tali mingi bandeko etali bazo sala nzela bongo na côté etali agriculture na mboka na ezotambola ndenge nini. Est-ce que les ba message à quoi lancer na ministre ya agriculture ou peut-être azali na bureau na Malili aiba réalité to leka awate na parti ou sali pe les appels na secteur na ye na Vululu okolo bana bango nini. Bon, biso activité mboka o ezo fonctionner pourquoi tout le monde a raison que ba côté muso ke okuta etandi ya bilanga. Ba 3 hectares, 4 hectares mutasali yango. Mais makoki ya kosali lango a opana biso ezate pour nini. Tozangi ba tracteur. Ce qui le ba ko tia ba 5 tracteurs awa. Ba tia na location mboka ko développer pour l'agriculture. Mais ce qui kaka na maboko o machete au Congo, ndeto ko souffrir au moni kwanga comme passe, fufre comme passe. C'est ça des problèmes dans yango. Mais tout le monde qui est dans le ministère de l'Agriculture, il y a des témoins. Les balançants qui saison agricole il y a 2024-2025, tous allez qui vont en échanger. Bah tracteur et bien là, il y a Congo central. Ils ont quitté. En tout cas, un tracteur moto soit. Attends, territoire Kassamou les a pété. Mais est-ce que vous avez un bureau au bas qui va l'ande la rapé comme le ministère à travers qui tient le ministère au tel ça va parce que tracteur mususu ils ont gagné vendre dans c'est comme côté na terrain ils ont vendu bon. To comment ce qu'on commis et que kuna va vendre le dossier. Ce qu'on tini dossier va vendre la réponse to soit jusqu'à présent. Mais ça c'est pas vrai. Alors biso mutuluko langa na za pembe na Kinshasa. Nyembo na fait développer. Tracteur ezali telemaki wana atana ndako chef soki telemaki iko faciliter muto nyonso muto ya che carburant et osala bilanga. Voilà, ça fait très mal. Moi j'étais témoin oculaire ya komona ndenge nini ba tracteur ezala ki nazana ba image za pe na fantastique yawa bandeko bo beta mambo tracteur bo komona yango mais tozana kati en Vululu eza quelques kilomètres car na Kinshasa il y a aucun tracteur, les gens vont travailler car le quoi na Moyen Âge na Congo na pa ou na machette. Ça fait très mal. Alors chef le badji diasu ko loba nini na rozota mingité na bandeko barotala yo à travers Fantastique Info Télévision. Ma question est-ce que vous avez encore des terres agricoles ya côté kezali kaka est-ce que beaucoup de dans usage résidentiel ezali un pays mais peu côté lisama kamona nyonso côté ka neto c'est limitango parce que côté ka batozo tekela mabele tozo yeba bangoti d'infiltrer bazo kota na mboka concernant côté tekela bapa ya mabele. Alors c'est vaut mieux soko yeko louer pananga ndela ko louer sur mabele mais côté ka boye ezali susuti. OK, côté ka wana côté ka hectare ndezali susuti. Ezali susuti. Location ça va. Location condition est-ce qu'on est. Condition après une année. Après une année, oui. Moutazongi c'est pas après la montée à Boni.
Bon, c'est le cas où c'est le cas de Boyokana. Et pour ce qui concerne les terrains à résidence résidentielle. Ezali. Oui, Ezali. Oui, Ezali. Bah, prix ezo kendi na boni. Bon, awa to facile là, mutu nyonso talaka ka banda ka sangolo tiawa. De pas 2000 à discuter. D'accord. Voilà un message à chef et moi à lobby. Alors, est-ce qu'il y a un message au Rolanda, au lancé na bande kunayo Oyo Bazolando à travers le monde de la fantastique info télévision? Bon, message à Souka na lobby boy. Kota coutume, l'État bongisa. A bongisa biso coutume d'abord. Parce que Moutoloko langa sur la salaire. Moi na cédé ma belle ezati. Pourtant on a su salaire. 10% na pesi na famille nanga o etikalinga moko na su. C'est ça. Alors, ba identifier ba vrai chef na ba faux chef. Oh, il y a un faux chef Bazali. Oui, Bazali au monde boya la c'est ça. Atekani na maboko ngai chef coutumier, mais l'état est biété. Un vrai chef faut l'identifier. Faut investir. Vous allez introniser, vous êtes un vrai chef. Mais ça te kaka atanga ngape ba komo la ta ko ba ngai chef coutumier. Mais ko la ndai boya chef coutumier. Ranganga. Oui. Et puis un chef coutumier faut dans ma belle plaider. Il faut que ma céda ma belle quelque part. Yo bimi chef coutumier. Non. Faut ba koko batika na ba document ya ngone bimi sa vrai chef coutumier. Voilà, merci beaucoup chef Toton Dio Matonde. Matonde. Voilà Balanda Fantastique Info Télévision. Voilà bonjour Landa. Chef coutumier, il y a village Vouloulou, à Wanakati, il y a province, il y a Congo central, na territoire, il y a Kasangulu, Oyo, Atalisi, na l'État, Baposa na ye, pour le développement, Ekota na Katia, Mboka Oyo, Yazali na Bokonzi. Donc, il y a un contenu un peu de Karobimati, na Makadam pour nous faire ça idée. Na bandeko na Swazolanda biso, il y a Romona Tozalaki Wapi. Toutaki pa komi wapi botala bino moko mboka eza mabeni botala papa inezo bota nango boye donc papa izo bota minene kana nzela boyema ça fait tellement de bien il y a komona ngo koleka vraiment donc tous avancer je vois aussi des jeunes kuna na meka otala bango nano ceux qui ba osala nini pe ba meka ocha mpe maloba bana mbote na bino boni bien papa bozo sala musala nini biso to ke faire. Ok, ferme. Na mona ebi mando sala ezaki eza nini? Balona ki tomate. Ça jardin moko boyi ka père moko muta salango. Ah bino sko ata sundoli ne? Te. Asundoli te bongo sko nini? Na moni bino bo pompe ngo. Ah si de kesko ferme munene na zam. Bino musala na bino eza nini? Chaga mai do pompe. Chaga mai. Kota ko chaba tite. Batite. Bantete bo chebo. Ba futa bino combien? 20 000. 20 000 pour la musala nini? Pour l'année ko sarkile ko chamai ko chaba tite ko sakula. 20 000 par mois. Kalato 20 000 la musala nyos. La musala nyos ko 20 000. OK, merci. Kombo nani? Aimé. Yo kombo nani? Obed. Obed. Obed yo sala musala nini? Amuseno ganya. Ka bango. Bongo yo kombo nani? Jérémy. Jérémy. OK, merci mon colomala monabino. Merci. Voilà, très chers abonnés des Fantastiques Info Télévision, Tozo continue. Dans mon motazo télévision to kenae. Mbote na d'abord. Kombo nani ndeko. Je viens Simpongo. Voilà, to linga un peu micro baliloba par rapport il y a aux natifs amboko yoto outina yo Kasangula. Oti Kasangula oyo lukana okala. Aux un peu dans commentaire ya osala na nzela oyo par rapport à l'information yo yebi. Information. Balobi nzelo ezanini bandia weketi wapi tout ça. Nzela oyo ebandia wa ebimati na nini na quartier 6 na Njili. OK. Ni za ngabo. Bimi bansanda. Wiki mpungi badingi tina quartier 6 na Njili. Mais musala ngozo sala makara tiskala kana papier na mutubwe. Mais lo nizo sala kenzile tikala kana na lolengo ezami bo. Bon. Na yebi makambo wana te pona ngape na yoga lisolo ngoki nzela o fwe sala mabare morke ebanda kulekela kana nzela o meti lelo o eloko moko ta malonge monana. Voilà, merci. Alors yo azoma bizoti na Kasango. What futa combien? 3000. Oh mais allez, vous te foutez qui 2000 non? Pourquoi la rhétorique comme à 3000? Tizala kabo. Oh, allez 2000 retour 3000. 3000 francs. Hein? Oh, ils ont bon, te foutez aller 2000 retour 3000.
différence c'est ça nini biso aller tofuti banda Kasangulu tia 2000 c'est que bosola kina mutu wana déjà kandi to solo ne ko kota to kende voilà balanda fantastique info to bananzela to talisa bino un peu koto makadam ezali soki mbalona libosa kotala biso to sengi na yo o s'abonner pour partager vidéo ya bandeko mususu ezala malamu pour na ba découverte na biso oyo totalisaka na ba milliers oyo ezali rural donc misusu comme semi rural donc tozo talisa bino un peu ndenge ezali le ezaki voyage awa na mboka ya Vululu donc à quelques kilomètres na péage ya Kasangulu donc eza musika tena Kinshasa et toujours mon ndenge ni vie les ali koto je vous demanderai de venir visiter au Bakwanga les autres magito comme Makasima et de l'autre côté partout à Bakwanga on va chercher bongo les affaires malamu donc ok si quoi total sabino zina makadam promotion, agriculture, pisciculture, élevage en action. Accompagnement pour votre réussite, agribusiness, notre mission, on s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, tout devient réalité. Gestion de projets agricoles, transformation du produit frais vers la consommation. Avec nous, chaque récolte est une victoire pour un avenir vert plein d'espoir. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, tout devient réalité. Il est temps que les Congolais mangent bio. En Santos à la Bilonga, c'est le mot. De la terre à la table, un parcours réussi. Avec Fantastique Info TV, le futur est ici. Le vrai changement de la RDC passera par l'agribusiness. N'oubliez pas de vous abonner, vous gratuitement. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci.